tokopota ba très trandé bino bobandaki koloba faci bakabwana na kabi faci alobi sava sikoyo tozokota rando na kabi bino bokomi koluka lisusu boyokana toyokana mpona nini awa sikoyo bino tozali kovote motion ya arrestation ya Hippolyte Kana baza pour mpona arrestation ya Kabila seke Kabila il faut akende mais Faci azali lisu likolo ya mukolo ya lobi communiqué officiel cas militaire tokishe chef d'état-major elongwe ngaliema na kakokolwe kuna ekozala kaka shikata na États-Unis da parce que politique est comme Kito, IDPS viva, tokopota ba très trandé. Bino bobandaki koloba Faci bakabwana na kabi. Faci alobi sava sikoyo tozokota rando na kabi. Bino bokomi koluka lisusu boyokana toyokana mpona nini makambo ya koyokana ezali lisusu parce que bar ezali déjà liko avantage ya Faci ezali nini azali même morale na peuple Congo bango bazonga roi politique ekomi ele Faci be tombola loboko ganga ba awa sikoyo ka cher compatriote mukolo ya lobi Joao Lorenzo alobi boye bapolitisien nyonso ya Congo banyata makolo na Angola oyo ya Zambi alobi lobi na 23h alobi mutu ata moko anyata Zambi oyo ya Brazza alobaka ata salini ya Sassou alobi na Brazzaville banyata ata mokolo moko nini yango ekoleka Faci awa sikoyo bino tozali kovote motion ya arrestation ya Hippolyte Kana baza pour mpona arrestation ya Kabila seke Kabila il faut consultation mais Faci azali lisu likolo ya mukolo ya lobi communiqué officiel cas militaire tokishe chef d'état-major elongwe ngaliema na kakokolwe kuna ekozala kaka shikata na États-Unis da nini yango ekoleka yango boyoki Kabila alingaki makita sakende Lubumba mais na Lubumbashi kuna baba Kyungu Moïse Katumbi na Jean-Claude Muya balobi Lubumbashi ezali mabele na biso Faci kobanga eloko kotoyo ministre ya intérieur akamati parti ya Moïse Katumbi ekomi officier azali na droit ya koimplante yango partout na République démocratique du Congo Kabila swikindo puis Mwadilo alobi papa totika baventure mwana ya mboka ya solo ngai na ye na soutenir ye ande makambo ya kosoutenir individu na boya tombola loboko ganga ba politique ekomi ele oyo bango balukaki bakosilisa ya Faci be le 18 oyo Janine Mabundu na conseil d'état IDPS viva bayebisi ye babebani bango na bango honorable Mpoela akendaki kofunda ye na conseil d'état mpona violation ya oyo tobengi ba loi na ba projet de loi ndenge ezali wana le 18 Janine Mabunda ko ya rata salini alors que député oyo ya FCC Jean-Jacques Mamba bakosaki ye pa ya FCC côté
basalisa moso ya lukuta mpona chama kabunda kabu babenge na cour de cassation na minute oyo akimi oyo akezwa traitement na haine tuna musinaza idps viva bazokima ni alors que consultation ezali kocontinue ndenge ezali wana liste s'élargir lisusu tokomi 300 depuis makambo ya coalition abue faci a retiré signature epai ya ilunga atikali etikati ya pa akoengage l'état ata mokolo moko tombola loboko kangaba idps viva alors que faci amemaki bango malembe ndenge ezali wana eloko etambusaka mboka ezali justice faci anome bajuge ya cour de cassation to te babandi mosala to babandi te na cour de cassation ye moto azokontrole kuna nde na constitutionnel ye moto azokonza kuna nde conseil d'état kutu toloba idps viva faci ayebisaki bango deja na discours na ye accord ata moko te ekozala likolo ya peuple congolais. D'abord na politique accord ezalaka Kabila kutani Kabila adribla Palou akanisaki de pesi pa Kabila doublaki idemo akanisi de pesi ide alors zokande ide pesi ndiaka ya maso pyramide renversé balelaka te basalini puis Mwabilu azali ministre ya urbanisme et habitat alors que mukolo ya lobi bakadre ebele ya FCC bazokende na ministère ya urbanisme et habitat pona kotenga bamapangu na bango nde ye alobi ndenge ezali wana pona pesa certificat ya parcelle tona enregistré parcelle po bateka yango il faut autorisation ya mokonzi ya mboka yo sikoyo ozalaka ni ministre ni eloko moko te mbongo wana ya kotonga ba immeuble ya kotonga ba flat ozeli yango wa alors que avant tout d'abord ambassadeur américain ayambaki directeur général ya DGM azalaki na réunion ya ANER ba frontière nyonso ba liste ya batu wana eza pas d'entrée pas de saut bolukaki yango tosilisa yango makelele wana bazosala makelele ya pa Facibe nene kulu na ministre oyo Willy Kitomba est-ce que ba voyageaki sokanda na mbongo oyo ya retraite Ilunga Ilunkamba a signé Babi Bissambango na niveau ya caisse à l'État alors sans toutefois conformer chef de l'État alors que Bango na babisa kiango déjà kala bona makambo na bango ya retraite na bango esimbite basali mpia kande alors que selon article 34 de la Constitution avant ba membre ya gouvernement ba voyager il faut chef de l'État azala au cours. Bango basali makambo na ndenge na bango. Bakoma na aéroport boye bamati nene kulu asipi journal awa sotanga. Mwana mwasi wana ya mukisi ya DG. Aye apesi mboti. Atuniye mama unenda wa. Oh nenda kukalemia ebisi na walembe shu. Tulu. Yebela. Il passe pifa. Biswahili basali intimidation tibale mwana mwasi wana alobi akakoki bobengi Jésus bokokende mais soki bazopekisa bino kutu kolongwa na territoire na kokende kaka na intérieur ya capitale idps bifa bongo libanda bokosuka wa Steve Bika alingaki akende brazzaville ya baction humanitaire ya bakongolais na biso oyo bambula ekotelaki bango kuna Faci alobi rien okokende boyete bokende na Gilbert Kanko ndewe osala na ye wana nde soki alingi asala manyanga benga saso nde umukama parce que chers compatriotes il faut yeba que non mboka ezalaki na libulu alors que souci ya Faci eza créer emploi Pona ba Congolais IDPS bifa mais bino batu moko ba bloquer na nous ba salaire ya ba fonctionnaire mais pas seulement ba entreprise ya mboka ba tu boboni yango nde IDPS bifa alors diplomatie Faci betaki diplomatie ya liko ndenge
azali wana Paul Kagame asali point de presse lobby abengi ba Rwanda nyoso ya Minembwe bazonga wa eza mpona koyebisa bino ke no bato wana baterdande UDPS viva sur le plan diplomatique yeba ke non Donald Trump nano perdre l'élection ya États-Unis bato bazali kosala babiloko wana ezali bamedia moko ya mike ndenge ezali wana Trump akolasha te mokolo moko parce que chaque compatriote il faut yeba ke non campagne ya Joe Biden ezalaki sponsorisé par Hippolyte Kana UDPS viva même si politique ya États-Unis échangera te mais il faut tozala toujours vigilant mokolo ya lobi Donald Trump a annulé le projet de loi de Bill Gates. Annulé yango ade. UDPS viva. Alors que Madame Emily Murphy, oyo azali directrice ya administration américaine, a boyi ko signer lettre ya transition ya pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden en deux. UDPS viva. Mais c'est John Mifflin, oyo azali nani président du Sénat américain alors dit azo reconnaître Joe Biden à tam kolomoko parce que na siège du Sénat américain bango de basali majorité UDPS viva plus grave ministre na bango ya justice oh babengi na kombo ya Bill Barnett UDPS viva à transmettre déjà copie moko na niveau ya Cour suprême pour na kosala ba récoltage ya voix na niveau ya États-Unis da UDPS viva c'est pour vous dire que non makambo ezali kito le problème est que Trump azali chrétien bato wana babesanaki na misala ya molili ande alors mokolo ya lobi déjà babandaki récoltage ya bavoix na Georgie na pénicilline ndenge ezali wana match ezali kito UDPS viva Fatime alors jusque là rien n'est perdu makambo ezali ele tombola loboko gangaba omoni na kati ya consultation ambassadeur Mike Hammer ambassadeur américain akendaki kosala ni consultation pour consultation ya bakongo yebe ambassadeur ya Allemagne akendaki kosala ni na kobima na ye na audience Mike Hammer asalaki déclaration totanga te politique comme elle obatatu balobaka politique comme chile fatile UDPS viva awa sikoyoka Mike Hammer j'appréciais toujours notre rencontre avec le président de la République pour faire progresser notre partenariat privilégié pour la paix en République démocratique du Congo, la prospérité, la création des emplois et soutenir Fati jusqu'au bout pour mettre fin aux crimes contre l'humanité posés à l'est du pays. Nini ya liboso bakosala soki to dégager une nouvelle majorité parlementaire pour na kodimisa gouvernement le peuple da eloko ya liboso ezali installation ya tribunal international ya kokanga ba criminel nyo yango bomoni Kabila komi agi FCC komi agi secrétaire général Jean-Marc Kabunda nani Augustin Kabuya na président na biso Jean-Marc Kabunda Kaboul ayebisaki bango déjà coalition ezalaki lié ya refuge te mpona babi azali ensemble betela Fachi Maboma Fachi ayambi bachayer ayambi bafazer atuni chege moko na sorti ya audience batuni ye abosani abengi Fachi te alobi feu napola nga tangaka lichette nakata china rombonde wana zongu ebiso maka ezali mpona koyebisa yo ke non mutu nyonso azali na droit ya kopesa ide na lelo Fachi azoyamba échantillon ya bafonctionnaire nyonso ya le akoyamba bagénéraux nyonso ya la police na ya FARDC ande après le 20 piololo ekobe bafrontière na biso nyonso ezali na alerte che okobimela wa tosila na a alors que prophétie ya Papa Tshisekedi wa Mulumba ekokisamaka te esalimi Papa Tshisekedi alobaki Kabila kotikala ye moko na mwasi na suka nango alobi attrape moi Kabila menele moi fi mukolo ya samedi inde na kingaka te Kabila yakana mukwa mama tombola loboko kanga ba
koyebisa bino keno masolo ekomi kitoko kuna mpe Pascal mukuna alobi na kotika na nsima te basango bakomi kosangana na biso ande asali parlement na kati ya seka chaque dimanche akomi kaka alleluya Kabila akuke yabe tozokende wa politike ekomi chile ngai na bino lo